moko mboka toujours na kati ya tour à contrôler mboka moko te mibale te moko kaka moko ya mboka tala liboke maboko ebele sangani ese yo okabola maboke yango maboko yango asi okabola yango oyo ezali moko mboka bana papa wemba yabike maître d'école bino na kati ya école papa wemba oyo ezali nini tela c'est pas ça l'impératrice. Si on dit l'impératrice, ça l'impératrice fait en paix maté. Je vois dans le monde ça qui au sapato. Mais la bala monsieur Salamia wa si yebsana libala Daniel na Alexandrine eti banda si biso basana yango ndela zwata atobola tina ninyana yakoza singe ebaluka ezwa makambo est-ce bino est-ce que masolo ya Daniel na Alexandrine mariage tu es nani abali nani est-ce que yo là tu montres nini le long à la le montre et nous voulons ça c'est montre quoi mis pas nani yo okoka est-ce que yo okoka ndanga okoka le papa matika yoshi le quoi na kin maman na magasin maman na banga mususu oyo na ntango ekokite pona ya lobelango lelo na télé si l'impératrice sera malade parce qu'il fallait nos mamans azala le 31 donc elle a quitté parce que azaki na ba malaise et tout azaki malade yango étant que Jean Muzenga mutema malamu ndenge na solo la mboka na solo toujours bien na batu nyonso donc na yeko rendre l'impératrice Kati 10 000 carats hein mutaka na mboka mikolo yo to yeko rendre visite pour totala soki ala ndenge nini donc to landa ndenge to solo. Tout ça en Hollande, Hollande, danger, paysage qui toque. Mboka on kimia vraiment. La vaine le laisse numéro combien? 77, 79 faisable. L'impératrice. Oui, la ligne touche au danger. Rien à dire. Vraiment, tout le temps, il peut pas parler, on est donc ça va quoi. Posé. Merci beaucoup. Merci.
Oh, vraiment, il y a l'eau la belle, quoi. Ma pala boy, ça rendez vous. Oui, vraiment. Et on dit matin, on a pas l'escalier, on dit matin, oui, vraiment, et pas l'impératrice. Et mon quoi, hein? Paoletta. Donc, na cadre il y a Bomoko Yamboka chez l'impératrice. Bomoko Yamboka. Bon, John Muzenga, Paoletta, toi qui es droit au beat, hein? Oui, bien que Mikolo va faire vibrer mon kili. Faire vibrer mon kili, tout l'impératrice, il faut toyer baki barbecue. Il y a John Muzenga, il est pas qu'une aspect beauté, charisme, yemoro. Soko expliquer que barbecue il est qu'une parce que yomo yebi l'impératrice a quitté. Batupe bamon ba image mais balingi pe ba yé ba pe kara donc zengaye moko a confirmé que elekaki dans l'impératrice malgré absence nao donc absence de ça se passe dans mon thème mais dans gros plan maromno c'est les gars bien ma casse qui tokos na nenga jeté donc malgré mon colongo éclipse salama qui mbula na moizo bunda il a sa puissance Jean Muzenga salai mon colongo malgré date moko boya passe rentrée scolaire à bana va sozongi chiki si donc ba se déplacer ba la se bolingo na bango parce que na solo ki mboka pe solo linga de retour parce que na solo ki batu ba se déplacer ba la sa ki amour na bango ba ya ki to donc to partager ki journée mo elengi donc ba tournoi ya foot et betamaki ba barbecue et c'est de pe salamaki ba lia ki ntaba ba se pe na ntaba pe ba même ba emporter donc défilé salamaki avec un grand styliste Mboka oyo naza kwa puye mikolo roga standa na kacha Lille taka Lille et donc Lille il se déplaça qui tire ya tinagan donc na moninga depuis un peu 3 azalaka donc azalaki pe pour toujours dans cadre ya Pires Couture donc na remercier Ballon d'Or équipe nanga moko ya assista qui na kati ya tournoi ango Ballon d'Or donc ba Moïse Louyeye ba très mignon garçon trésor na Rai Bubukecho mwana Bokecho donc na remercier bino équipe Mobimba sans tanga ba kombo nyonso donc na remercier équipe ba play de Bruxelles ba vrai play à Bruxelles ba yaki mokolango ba betaki ba Yves Bajika bayaki ba se déplacer qui pour ba au beta foot donc ba champion ba bimaki mokolango ezaki équipe mope à Bruxelles kaka mais comme monde na yebité donc en brebika makambe na kata tête mais ba remerciement est belé quand même ba remercier c'est donc ba remerciement est belé et pas ba joueur nous va se déplacer qui il y a Bruxelles il y a Mons ba Gantois ou ba Ghanéen ba Ivoirien ba Togolais ba Camerounais nous bazalaki mukolango. Je vous remercie infiniment pour tout donc pour tous les gens qui étaient là, toutes les équipes machin qui étaient là pour ces tournois de foot, que ça soit des Camerounais, Ivoiriens machin Ivoiriens ou Ghanéens. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie qui mes émissions les appelées. Après ça, tu remercies Bino vraiment moko. Mais unity, African unity. Hein? Oui. African unity veut dire que donc écoutez. Et donc dans African Unity c'est la première édition. Première édition ça veut dire quoi? Donc tu se basé minité pour gagner ba récolte bien ba don et tout machin. Donc ils ont juste pour nous présenter projet na miso bateau ba yeba ke projet ils a projet mo immense ils a monene
Donc la deuxième édition na continuité il y a projet le ndeto ko ça na ba option wana ya makambo ebele. Donc c'est pourquoi na osenga na ba nyonso bala na minute oyo ba ni ba partenaire ou bien ba sponsor surtout pour l'équipe nanga Ballon d'Or Moïse Katumbi Zakaria Bababaso na kati ya kin sogolandi pe mission na nenga check. Donc naza vraiment na posa ya ba sponsor ba sponsoriser pour soutenir comme ba jeune la communauté congolaise ko orienter bango na nzela malamu ba beta ba foot ceux qui to teka ba on pe na ba club mususu boule eza immense. Donc esenga ba sponsoring et base à lebele. Donc donc il y a Jean Mouzenga HDABC donc à contacter toujours ou bien contacter l'impératrice ou bien Bomoka Mboka donc Bogozwangai en chair et en os. Oh l'état. On a eu au Viva qui a ondeni les 31 clôturation il y a pas vacances. Oui. Par rapport à African Unity parce que yo peut aux anakati. Si. Au Viva qui a ondeni. En tout cas pas mon pénézozan parce qu'il fallait mon rosa pour mon événement. Mais bon, mon tous ça jeune. Mon surtout ça jeune bah idée bien ils allaient faut tout tous à la soutenir quoi. On ça bien parce que mon bouton là ça m'a moi trop quoi. Tu vois, moi la main qui boule na ya bien, t'as tout ça la boye pour t'as la capo. Moi union africaine ça toujours parce que vous voulez que tu perds l'origine na biso misu c'est bon ailleurs mon to buta na ratolo bela pour te passer la nene il faut te évoluer quoi. Mingi ça na bolingo. C'est le moment que yo boye qu'on a boye mais bolingo na non plus profond biso ba congolais quoi. Donc mon ama ya musique idéologie wana et puis na katia ga yo bimboka ndenge zali. Mboka mindele ba yeko découvrir. Ça veut dire que bazali na posa ko découvrir et lo bonina. Alors il faut toujours to meka mais on a ndenge moko boye pour et puis ça moi image bien par rapport il y a image la biso quoi. Mais toutefois il est bien en tout cas tout ça qui est fort fait tout ça là mais dans la première édition yo mo moni tu remarqué ba faille là ma photo améliorer l'année prochaine par rapport à l'événement ndengwana le retour bana toujours na pour zo matana bino malembe to na to trani to sala mais en tout cas tout s'est vraiment fait na ndenge to linga qui quand même ezala et puis voilà quoi. Il n'y a pas mieux que ça quoi. Et après tu retournes en évoluer bah contact ceux qui zali tu retournes à capoter mais la bouler en sous la révision mon sous. Si. Ouais, donc c'est comme ça quoi. Donc on plan les gars qui bien macasse dans tous les gars qui tournent macasse. Ngana yeba parce que ngamuko naza qui présenté, c'est pour ça qu'il a tout bien la question là. Pour nana yeba parce que c'était ça le plus important aussi. Oui. Mais important c'est que pour mon yo santé qui bien té. Té menga santé nanga ezasiko bien ya. Siko il faut peto yeba pe que African Unity Association na biso nyonso ba congolais que o nyonso yebi que aza ba africain mo pas ça pour ça ya unité africaine pardon hein oui. L'impératrice asali bokabwanité na Afrique biso nyonso africain mo bimba to sangana les adultes au biso nyonso tozo lutter c'est pour ça que na bandaki na nous na yango tout à fait John Muzenge Indi les oyinda c'est vrai. Ah oui, ezo yinda e yindi ya. Dégâts. Dégâts matériels. Dégâts matériels. L'impératrice en mon on dirait que on peut mal sous-souter. Sur l'impératrice à l'amour qui n'a mon cas John Mouzenga pas à Betty Boy connexion ta. N'a qui ka boy pas connexion ta. Midi ton pourquoi? Examine, yepsa. Donc les gens qui biso toda ba mourir ya kitendi toninga mingi kokolata donc les gens aussi où est parmi ba caractère na biso donde yango na linga olata ndio linga olata parce que yango ba mingi na bateau yo est-ce que yo okoka est-ce que okoka ya so yo basi na na zaka judoka yo mo attaquer oh judoka mo do judo ya sport mais olata eza parce que tolinga kango et ça parce que même akoki eza de yo mo lobi est-ce que yo okoka John Muzenge l'impératrice alinga yeba ndeni yo okokaka kosomba bilamba wana biso moto yebi ba réalité a poto yaya
oui ça nga teke ça par rapport à salaire que aux autres taper ba pièce parce que ce qui est par rapport à salaire et ya mbele au la l'avance tout ça nda coûter tout ça so indeni est-ce que yo po aux ba côté wana tout aux na ba côté ya ba 30 momi hein yo mo yebi mama solango kande eleka tenga vraiment ko 30 momi vraiment moins si vous avez à côté wana mwenga munene ba gigoloisme oui lo nga na telemelaka moya bato ba gigolo basala eloko te ou bien ba système ngaka zenga mambo te biso mama mwana te responsable tout fait bana moi si donc responsable tout fait donc là côté on a déjà première émission d'épisode déjà au Epsanga l'impératrice a l'oublié ou bien aux hommes tu y a ba côté wana hein ba côté ni nous en combo danger on a tellement bien côté wana mais la banza moté to aux hommes tu y a ba 30 momi pour na ba somba parce que ça na salaire à débat tout que bon wana bon ma ba salaire te ngai étant que ngai amoureux de la SAP coopérant étant que ngai amoureux de la SAP taka na kadra bana pour longola mona na mu pepa mabe ke ba se retrouver te na mamu ya mabe bonga na coopérant pour parce que coopération et futa soutela ba mo mo ils appellent cop ils a cop mais nga la coopérante nga na betaka boulot et tant que donc pour contribuer na mboko tozali à part cela ba bika ka système que faut dans maïle mingi ou balobi qu'il faut dans un système na ya kalai ngangu kalai technique donc à part musano na salara et tant qu'il na lima blamba mingi na bi que salaire apporter aussi mbaté avec na ma blamba voilà donc na yebiango donc na sali eloko ba benke na za ku créer emploi le quoi na kin maman na magasin maman na banga mususu oyo na ntango ekokite pona ya lobelango lelo na télé si si de maman mususu ya oyo za na nenga kulu dimba na nenga systématique ke ba diama moi banini moi bani tango ekoma ke maman mususu nde a mutswa fuki nda senti ke maman ebimi kala ingang kala technique de kayo mo lobi John Muzenga HD ABC l'impératrice amoniango kolo wana mema ibiso likolo na ba Armani na ba Donatella ba mariage moko boye ya impossible na moni ke mikolo e komi na oke ozo mema biso ba côté à Lille côté ya ndeko na yo Rogas oui côté Rogas yo moko komi ya okomi côté Rogas ozo mema biso ba côté wana ya l'impératrice wana mwana mboka wana vraiment ngai devise nangeza ke kosa ba publicité pour na biloko minele mingi te parce que bango basi ba mise da mbongo basi ba nginda tant osa publicité pe to tekisa makambo mingi na communauté na biso pe ba zo lar ba grand likonda biso ba o l'équipe bo cette publicité o zo 000 li bongo tolo donc nga vraiment pour nous soutenir Rogas je suis donc j'ai même donc ma maman a coupé si donc à la moi c'est un artiste tout fait à venir il y a Mboka à venir Afrique à part dans le Congo mais Afrique en général donc yango na go soutenir mais yo eza bakikutu toujours na nenga idéologie mais bakikutu na nenga j'étais talaga système na beti donc mariage na l'impératrice au monde noir et balimba la moro et ça noir bali au monde belge yango et ça ka poswanzo ta l'impératrice dégâts matériels toujours dégâts matériels yango eza nini ya parce que na leli ngamo na lelaka pour ça ngamo kanazwango na latsango ata mwana nanga Christelle Blanche na kati ya Paris Lisette Zazala donc ngana leli makamboyo o le perdre ba lobi ke o eza ba kikutu le temps de que to bo sa publicité mais dans la télé mi boye un moto mayebi makambo lata otara ki moto a télé si ya elle est-ce que yo okoka nduna matembele yo est-ce que ça perd est-ce que c'est là yo bah ça pas nous tchaka wapi ça pas na yo tchaka wapi mo bois ba le bif il y a 80 fois bilo ko fondation comme toujours donc nous en kokate to ba la to solo la yemo wa baby
abebisi yo olalaka wapi yo sapere yo olalaka wapi est ce que yo okoka yo okoka biloko oyo oza bakikutu bapièce unique toujours mokonzi bapièce unique na Europe mobimba nakangi Belgique sous contrôle Europe eza na mabele eza na maboko nakangi déjà Europe secret na bino nyonso naza nango est ce que yo okoka makambo oyo vraiment yo okoka sapere yo est ce que oza olala oza na car oza na cheche grand fondeur yo moko grand sapere yo moko oyebi esika olala te otia blamano wapi John Musenga pardon mais nakati yote obeka lisolo ya mutu nakamo obeka lisolo ya mutu nakamo komi vraiment ya mutu na ndenge komi ya mutu na discipline yo nani l'impératrice alinga nani yo nani aza na esika olala te aza soki ndenge nini aza boye azokoka te basapere nyonso oyo balataka mabe oyo balataka basoi ezaka bango balataka mais baza na bisika olala te Didier Ngonzo aza na esika olala te wana Didier Ndunda Didier Nzongo akoma Didier Ndunda Didier Nzongo okomi na Didier Ndunda eza na impératrice te mutalobi eza na Belgique donc Nzongo yo yoka ngai donc yo attaqué par la Belgique yeba kozo problème na ngai donc nengo za wana oza Didier Ndunda donc il y a idéologie à Papa Wemba. Yo bio doki sa Papa Wemba. O doki sanga yo koka. Est-ce que yo Nzongo moni ça Didier Nzongo ne mutozo lobela. Est-ce que yo vraiment okoka? L'impératrice a commis. Veut dire la problème sérieux na Didier Nzongo ya. Na problème na mutote. Mutu nyonso va attaquer Belgique na zongo na nzela. Mutu nyonso na norme ya forme te na otie libanda. Didier Nzongo a déclaré juste kaka disciplinaire na kacha makambo. Donc moi na terre Belgique sokoleki na etando moke au lobby makambo défendre Belgique bien té au sein l'émission na opesi angele na ngambo na yé na leki na corriger na moi na Belgique na discipliner après na zongi si pandi la l'air pour na bana bela donc nga na za grand disciplinaire en mboka vous comprenez est-ce que yo okoka yo okoka Didier Nzongo mbote na yango yo l'impératrice apesi mbote makasi yo moko yo ki John Musenga ninga yebisio est-ce que okoka yaya est-ce que okoka Didier Nzongo ezanga te nga l'impératrice nazo zeloka na micro na oya ko répondre John Musenga est-ce que okoka est-ce que okoka sai Didier Nzongo yo moko yo ki l'impératrice abatute mais déjà la guerre a été déclarée na guerre na mutute bango so bandunda ndunda matembele bacho Belgique dire que bacho Belgique ndunda matembele voilà mona bela na bige c'est un vrai soldat il y a des faux soldats et des vrais soldats ba soldats mbumbulu bazali ba kinga la mampangu ya konzi il y a ba soldats batakaka na ba soldats ba sinzili donc biso ba vrai soldat ba vrai guerrier ba benga ba ranger ce qui est tout mais na mboka tebike na ko zoomer na poni ba soldat na bike parti de pas na c'est un vrai soldat na opona un chiro chamala cousin c'est un vrai soldat ba misutu vraiment fona luka mingi nde ba vrai soldat nde na luka na ka chamboka mingi problème exact il y a des vrais soldats on dit non problème ils ont raté mais et le mot boye na ina tuna la bando beta solo na ma copa personnelle Eliane Ngoto yo mo yebi l'impératrice oza a dedans perso ngana yo la téléphone après to beta solo kake mikolo yo to mona bato mususu bakoma lala na pavement on a bilamba lala na pavement on a yo comprendre lala na pavement on a bilamba siko ndeza wana on peut bondima on peut taper mutu vraiment ça sacrifier alani na pavement pour la plamba non on dit mais non ndima te pourquoi baya ya mingi na yebi ki makamwana et comme na communauté na biso pe moi mingi baya ni ba mo pende pa ba papi ki fonene pour azomba moi chibaya chachi pour abiki papi ki fonene a omemele moi chiba a robete moi mukabaya Gucci moi kedo ya Louis Vuitton donc kuna pour moi facilité wana mais ça peut sacrifice mais ngai vraiment maman moi ngai te na bina yo
kala inga wala technique il faut investir mbongo pour eboter le mbongo moi na sala ki kermesse pour eboter la mbongo donc na ça va faire pour na avancer na la sapeur te comme ba sapeur ordinaire ou to yebi o ba le na ba télé baba zo ba ya ça ma poye pour les même un plus na kacha communauté ngalo mo blamba mais nazo même un plus na kacha communauté Zoreto azo même pe ba un plus ya un plus ba mieli ni asa depuis abanda ma na eti na Zoreto pe yoka depuis abanda ma eti le na sala ni la communauté asa ata anniversaire mo na sala ata anniversaire a pamba Zoreta donc ngalo Zoreta no zelo pe kana micro l'impératrice pour no yepsanga pour la nini ata anniversaire à moi no salate selon John Muzenga naza la concurrente na makamwana ngana ene na idéologie asika idéologie na ngeza kaka ke koko da sa père mais un jour ministre koko da sa père mais un jour comme Kamamboka koko da sa père moza grand représentant ya entreprise moko koko da sa père mais koko sa ba grand masolo ezate ko kamika na sap mo apporter rien makamwa lelo échanger na bi ba donner asika ba donner asika ke koko da sa père mais koko sa ba activité noble. Moi, étant que présent, équipe Ballon d'Or, n'a pas de président, on a encadré plus de 20 jeunes. Hein? Plus de 20 jeunes. Pour nous encadrer. Il y a un autre qui Moïse Katumbe, si vous allez, Tchapoué, il y aura Jean Moussema. Mais il peut que héritier Scramwell, de la part de l'impératrice. Et si vous allez, le mal au cœur, Fanda qui met si vous allez, sauf Bimi, va au tambour. Amando, pour mettre Peka, pour aider Peka, ça me sous Peka même quoi. Je comprends. Vous avez fait coopérant, Azola, Tababiamba, coopérant, na Kozala, pour aider la communauté là où voilà sa coopération. Vous comprenez, nous avons une coopération. Nous avons une coopération. Nous avons une coopération privée pour nous survivre. Coopération, ça veut dire quoi? Nous avons une coopération. Coopération, c'est un héritier peut scram belle paix à ça, il peut dans Moussala, mais bref, donc l'autre jour, on attaque sans recul. On attaque, on avance, on attaque, on avance. Voilà. John Muzenga, Unity for Africa, qui a la cadre Pekala, on a été, et moi, Bayaya et Belé, se déplacer qui, on a bazar na Unity for Africa. Il y a John ABC Muzenga et Mourouba. Il y a la Katiwana, sa père, ma collègue n'a pas eu l'impératrice à tout toujours. Ma collègue n'a pas eu qui paye. Autant il en a tata 1, 2, 3. Voyez mon ABC, ça fait 1, 2, 3. On m'a dit on dit vraiment de la salle. De quoi va des bureaux. Tout à fait. Donc voilà déjà Soda Mboka. Donc Matouba, Soda Mboka un peu toi. Donc Chico Mounokaka est en Mboka toujours autour des contrôles. Hein? Bagui Beyoko, double G. Hein? Dégâts matériels toujours de continuer. Donc Yves Bajik à présent, c'est ça là, il tokos. Plein sur Bayaki. C'est ça là qui vraiment qui est venu ça là qui tokolilo. Donc bango wana na leli makasi dégâts na dégâts donc na matanga menge jaso ne kosa na nzambe kutandimi na dona yemo bandimaki donc chers internautes, vous êtes toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com. Vous savez que vous êtes bella. Vous chebeli, Bomokoyamboka international avec l'impératrice Séraphin Kachama, Jules le journaliste, l'impératrice, en décembre, l'impératrice quand on a eu une mission. Mais tout ça a toujours na John Muzenga.
Nous si ko ba barbecue amour, OK na pe ka boye. Parce que là comme on peut-être que na yo boye. Est-ce boye vraiment na beti boye za mabe? Mais mon kolongo, il a ina ba mama mususu ba jardin de debimaki. Mo ba folo le beta maki. Pour nous respecter tango. Nengi zalela ki mari mbula, mwa nini, mwa nini. Mais tu vois que on a des systématique Clément. Mais tu nous as problème. On a présenté la banauté. Ça au moins déjà les lots, bah on dit maman, on les appelle na betanomike na télé. Donc bah comment vous avez l'accent griffe de la saké message les cas si na banga mukuna banga mo Paris et bien na Paris Nicoloro et puis que na Paris Nicoloro ba comme na système nini est-ce que yo là tu montres nini les longs à la yo montre et Nicoloro c'est ça c'est montre 3000 balles mblo et là ba mblo ba 1000 balles et est-ce que yo au coca c'est mal blog wana ya ngate nande yo okoka est-ce que yo okoka imblo hein na diesel esangani sali 6000 balles donc eza ba montre des autres ba mingi c'est yo okoka oyo ezali nini tela c'est pas ça l'impératrice. Si on dit l'impératrice, ça y a monté, l'impératrice fait en paix maté. Je vois dans le monde ça qui au sapat. Mais la tché les de tous les temps. Engagé à ABC, aspect beauté, charisme, carachik, suprémacité, puissant. Vous avez une grande affaire, grand solo. Vous avez dire de Kembers, mais la dit Kembers. Donc la réunion, il y a Soukouès, Kangama solo. Big Kembers, ça peut être très bien une banda. Big Kembers. Basabana yango ndela zwata atobola tina linyana akoza singe ebaluka ezwa makambo oboya Kembers donc là makambo solo eza makasi na se fondation pas jeter donc non rien à dire franchement na c'est il faut na loba na CP na pantalon na yo na makasi. Mais peut-être on peut en les canaux magasin yo peut-être on les canaux magasin et passons ma comment ba couper le moment là ba couper la coupe nini ya donc mariage à Donatel et ça il est au moins il va prier malgré moi d'ailleurs mais moi ça tigala pour moi la masolo mais les lots il a ma balle à monsieur ça makati ma balle à monsieur Salamia wa Daniel na Alexandrine est-ce que Pino est-ce que masolo il y a de Daniel na Alexandrine bino masolo masolo monde yango yo masolo monde Alexandrine Daniel na Alexandrine babalani net donne basali coupe Daniel na Alexandrine babalani donc mobimba ya Daniel na Alexandrine donc ba italien bazo kanga masolo mikolo c'est fait sur yo nani soumezu na ninga jetse donc on a papa Matika Yoshi Yoshi bana papa wemba yabike maître d'école puis nous na kati école papa wemba yo ya oganga yo oka est-ce yo oka l'impératrice Didier Zoé yo mabe dilolo hein ba tia aubergine ba fat phase la griffe au bino la moi
faut pas Congolais, il faut la recherche. La rechercheur, il y a ma griffe. Pas innovateur. Bon, moi qui est. Dégâts matériels. Dégâts matériels. Aïe, pas l'impératrice, aïe, Psybino. Pour l'impératrice, bien les parasitrices à Tikati. Hein? Et moi, aïe, Psybino. Et vous le savez vraiment? Non, comme on va vraiment l'impératrice. Pourquoi on le sait pas, ça publie ça pas en eh, ça va pas mater, yaya. Est-ce que elle peut monter. Et ça, pas mon oeil, ça, l'impératrice même tatouni. Et ça, na kilo, tu peux na discipliner ba. Mais je vais éviter na. Yo be taper film na kilo. Film na kilo. Na li papa. Na li papa. Na be pe HM. Na be pe ça. On va ta émission ya HM. Na li bo na moya na ngala blogo ya. Rogas. Ya Rogas. Mwana mboka. Hein? Rogas. Je dis que il parce que mwana mboka mdala na kati. Indie. Bomoko ya mboka. Donc toujours bomoko ya mboka. Tala liboke basangani pende bakangani mais yo kokabola bango. Patrick Momo. Nani okabola biso na bomoko. John Muzenga HD, hein? Komoni ba Daniel Alexandrie nango, hein? On dit mais problème est là on a ba sol pe uti oleka, hein? Sur le site quand? Uti oleka. C'est là na cité, c'est là, hein? Parce que tu les cas, bah développer toi et bien monter là, parce que bah tu oh bah banda que tu vas ma solo le papa ou bah il a dit sur ma cambote. Bah comment on a la Timberland bon il y a vraiment il y a bah vrai sapeur bah comment on a la Timberland. Que bazar on va vrai sapeur yoka bazar peut pas vrai sapeur bazar on a quoi mourir bah. Papa le papa doit mourir. Oui, mais le cours de l'idéologie. Ah, mais l'idéologie à Yoshi, Tchatché, mon bébé. Parce qu'on a tant que disciplinaire, et tant que les lois ont déjà musé en HD, ABC, aspect beauté, charisme, autrement, suprémacité, puissance, toujours on attend. Le Oyo, il cause à dépôt jamais, Oyo, il cause à la, il aura sol pété, parce que sur les séries qu'il y a dans la J. Et l'on les a prouvés. Et l'on a prouvé. Son bac à mon lobby avant l'on a prouvé. Daniel Alexandrine. Pour le mariage, il y a Daniel Alexandrine. Ils ont été tchatch, ils ont été tenus. Ils ont masolo musoso. Oh, bah, grand masolo. Ma pièce unique. Parce que là, mon compte la pièce unique. Dans la vie, la pièce unique, elle a toujours la maille ou la sika. La pièce ABC. Aspect de charisme. John Muzenga se déclare. Donc, se déclare, hein? Bon, la dit bien et pas l'impératrice Cho Lelo. Puis le mot Koyo Kiango, hein? D'internaute. John Muzenga HD a déclaré que Yende Azamo Konzi. Matino, il y a pas pièce unique. Oh, à Monique, Ote, Yonde Mkonzi, il y a pas pièce unique. Ah, bon, moko ya mboka kaka. Bon, moko, et pas Patrick Momo, HD, Yemoko, hein, digital. Bon, moko toujours na kati ya tout à contrôler mboka. Moko te mi balete moko kaka moboko, bon moko ya mboka. Tala lipoke maboko bele sangani. Est-ce que yo okabola maboko yango? Maboko yango asi okabola yango. Oyo ezali mboka okabola te to les. Ezali ko contrôler mokili. Donc Stéphanie Louvelela, Wivi Louvelela, Ige Louvelela, hein, Guillaume Boutadila, Nagati Anvers, Yébela Kaka, hein, Moussengo, toujours, Patika Yébé, Nathan, Naleli Makasi, est-ce que yo Okoka? Si, les princes de Monzalé à Zokoka, les princes de Monzalé, Oyayo Yango, Aolia Maliama, Aolia Manini, et les princes. Les princes, Daniel, les princes Oki, Bazoliayo, Daniel, mais Nasa Puninga dans la oh, Guylaine de Valère, Oyayo Peyangoyo. L'impératrice chaud, en cadre de Moko Yamboka, quoi, Santos Sonagon. Collègue Arangai, je t'adore ma miss. Non, on manque trop Candice, hein? De mon yébi, on s'en a un temps.
Junior Mundé na kati ya Paris. L'impératrice ozelaka yo. So yae, so kat samboka te ekoyebana.